MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille, je continue. Et en 2002, na banda robeta lisolo, na Cotonou. Un vieux à moi, m'a invité na M. Serge Mayola. C'était un pasteur. Yassif MC. Aya Rolanda témoigne à maman Micheline. Ndekona ebisinga lobi, grande dame naza choqué. Ba betelanga lisolo te, j'étais là présent. Tant maman Micheline a opé sa témoigne à moi n'anguluma. Na kata libulu. Nde sala enzamba kanyi mabota. Abeta na masolo ndenge akuta na mobile na ye. Bandeko, bino bozolo bake eza passé na o comprendre bino te. Mais quand c'est passé yango ndeto edifiera to betela batu soki tozolendisa bango par rapport ya bonzambe na makambo nzambe asala na bavi na biso te. Bible zoloba, nous l'avons vaincu à cause ya témoignage ya minoro na biso. Kasi ba témoignage ya bavi na biso nde yango nde photo edifiera nango batu te. Bane bo limisa nini mwinda place nazali image ya mozo. Y'a mon téléphone, y'a mon azotenga misango ezo bima moi. Bande ronanga. Hier j'avais essayé d'expliquer que ngai ba émission na salaka na lobelaka sur ba réalité. Ba compte ba vie et marambozo le kana vie courante ya batu. Parce que toza batu o tozo bika yango ezalaka yango pe kozonga lobi Paul azoloba o ekomelaki Israël ekomaki po servir biso ba exemple kama mambo batu mususu nde yango mtekote ya biso ti na beti lisolo mwana batungoli maya linyoko lobi awa eza pe via batu te siko lisolo ande na beti ngo bongo pesi mama mo mayele te ke lobi so ba yeli conseil à ça la très attention. Parce qu'il risque de perdre vie. Moi, na koufi. Et ça, les solo à moutouti. Micheline Chaban a fait ce témoignage. Batu bayoka balanda. Lelo oyo, na circonstance, songolo na expliqué qu'il y a un certain pona lo bamaramunyon so. Na se servir na ngopona lendi sabatu. Na benda bande komatoyi ya basi. O balongola rabazemi. O banyola rabana baninga. O basala rabana batu mabe. Nini ko komi la bango un jour. Micheline Chabani ayoki aye ko se victimiser pour na yenga na ko se moquer na ye alobi ou alobi et du coup bato balandi ye balandi ngate bayoki ngate babanjo finga bando taxer ngai Mama Micheline Chabani awangani mambo o ye moko aloba alobi ba bimisele ba preuve bande o ba bisingai grande dame. Est-ce que vous avez dit que bandakala bisonde te comprendre peut-être lelo certainement ta mususu ba ebisaka ya loba bongo mais ara vérité. Mais si cela est vrai to so pesa ndingo na mama Micheline si réellement za chrétienne ya solo eloko yo linge sala ezata ya kokosa ke oloba kate parce que oloba eloko yo lingo sala eza ya koloba ke témoignage na pesa ezara ya lokuta wana nzambe na likola sepeli. Mais quand koloba ke oyebi yango to tikala koloba ngote en tout cas choqué mokili batu o surtout bayoka yango bayoka te c'est normal na ba côté la yo mais bayoka ngo elekeli bango sel bango nzoto malili balobi mais attendez ma Micheline a pasteur n'est-ce pas acha pe batu maboko mais pourquoi le kuta ya makasi boye mais na balo kuta ya boye mama tango zoloba ke nzambe aloba yo peso mwana to pe bana na kimokolo. Mais maman za capable okene roluka bébé oye okosi mukili ke nzambo aloba yo peso bana na kimokolo apesi yo mwana. Poso yu marambo oyo moko loba o se permettre na miso batu po wanga nango mais eza grave mama Micheline. Eza grave. Eza sérieux. Maman continue na mitu ya batu. Bandeko. Na yabisi bino na zuba message ebele. Na otanga ka moko faute de temps. Ndeko wa ebolo balinga la biente. Tellement umeli mingi na Angola, ok? Boyo kama amba komi. Alobi boy. Boa tarde irmãe. Eu sou de Angola, Cabinda.
sali mama nga naza ya Kabinda naza ya Angola. Alobi Shabani ayaka Kabinda azo sangsana lingala na portugais. Abi Shabani ayaka Kabinda Noanoj 2004 dans l'année 2004. Elle receive vous comprendre le portugais comme passi. Na combat de Kabinda elle reserve na ko tsana ba accent ba anglais do ya banda ko sambela na combat de Kabinda. Ayaka na groupe na ye aloba ye moko abeta témoignage makambu ya mwana wana na kombo nzamba lola mama Micheline alobaka yango biso nyonso tokamwe makasi lelo akoma kowangana pona nini basala nzambe lokuta boye. Au fait ndeko azo regretter ezamo moulaye mais bon dommage que moi natanga nyonso zate comprendre quand même l'essentiel parce que vite ma Micheline esa batu pasi koyoka yo mosale ya nzambe makambo lobo yo kowanga nango so ezaka to betaka lisolo na chambre mutu moko mutu atambusi yo koloba ke eza ya solo te ekoleka nzambe ka mutu oyeba ke ate Micheline akosi mais mama oleka na bamboka différent o ezaka na 2004 ya Cotonou na 2002 o na Angola na RTNC oleka balobi ivi pa nazaki mopanzi pe ya sonama bato balanda yo na ba commentaire bazokoma mais mama lelo se permettre oya na miso bato ma Micheline so vanda hino nie ne mambo lingezo ampleur ote lelo se permettre oya koloba na mokili mobimba ki marambo ezala ya lokuta bakosela yo mais consciemment tu sais que eza mambo lokuta te mama yebarake na miso nzambe otika la impunité lelo nga bato bafinginga et pourtant na sali mabe moko te nga na yaki pona lendisa bato na témoignage na yo mais yo o se victimiser obimisi nga mutu mabe ke nga na yeko koselo nga na yeko tiola yo kose moke na yo et pourtant c'était même pas ça et mokili mobimbe koteli yo babambi nga mabanga mama yebarake nga o bafingi pona sali mabete pona yo nzamba alikolo ao trancher makambo yo mais mama Micheline yebarake témoignage wana eza kaka imaginaire makambo bat bazoloba eza kama imaginaire eza mamba lokuta eza kaba koselo ya solo mais so eza mamba solo mama oloba nzambe na likolo mama ko expose yo lobite nzamba ko expose yo e mokili mobimba oyo yo ndimisi ke wa mutu malamu bakosela o makambo ba omona lokuta na bosoto ne ko bima libanda. Ah oui, parce que nzambe et pas nzambe ezalaka bongo. Vérité et otika la vérité, mensonge et otika la mensonge. Bino boko finganga, boko te la mama Micheline Mosanto. Soy boyebaki. Nde bonngata mususu boko ta makambo te to pe bonga bozana ba réserve. Boyebi pourquoi maman Micheline bakabona maman Olangi? Est-ce que boyebi? Boyebi te. Hein? Malheureusement maman j'ai belé faute de temps. Maman Micheline Chabani. Papa Antoine Boulou, directeur ya Biak. Après ça, $430,000. Au même monsieur KB na Canada, ou bano kene Canada. Mbon wane komate. $430,000. Mbon wane komate. Mambo kenda ti parquet. Komba mama Olangi tanga manakati. Bandi balinga bakanga mama Olangi. Mama Olangi alobi ya mambo wana te batuna Micheline. Shabani alobi tete mère ayebi. Kop. Bandeko. Ba papa la wana. Shabani azwa 230. Mère azwa 200,000. Place mbutu ekotaka. Mama Micheline alobi misa ba secret d'état ko tu père nde ezana père alukanga makango. Alinga ba abetanga magoda. Conflit maman Olangi na mama Micheline bandela wana. Luzolo bambi abenga
mosala na nzambe mona otanga kombo te akosinya mikanda parce que balinga bakangama molangi mosala na nzambe wana moto aboma moto Micheline Chabani ayebi ye batémoin ya makambo baza ebele mais sauf que eza nango na ntina te kotanga bakombo ya bato awa Micheline ayebi makambo na oloba bino bozokotela ye moto malamu la famille na koshite na video oyo nani elomona nga na éclaircir to mpe na meka ko expliquer bien lobi na bato ke ba émission na nga na sala yango sur ba témoignage ba réalité ba vie à bato tellement bato bazalaka mayele te des fois les gens ne réfléchissent pas j'ai vu les gens écrire n'importe quoi en disant que de yo sur le côté monique lo na réseaux sociaux le côté nazo batin na pe mwana mokete que lo onyo sur le na réseaux sociaux na na le côté na yo ko sela ngo témoignage non nazo ba témoignage to pe na yo ko lobela makambo oyo eza na sens oyo naza na maîtrise dango oyo nakoki pe koyeba oyo bapesi ngai ba preuve na yango to pe explication nango na yo ko lokota n'importe quoi te OK c'est ça donc toyena mokila bato tokuta bato avant biso après biso bato mosusu pe baoya mambo tobika lelo yango mpe ka ekomela bango lobi tant tozopesa batémoignage ya mambo ya bato baavansa biso to mpe baleka avant biso et osunga mpe ka biso toyeba comment se positionner même la Bible n'a fait que parler la vie des gens je suis désolé histoire Israël babetaka na Israël bantaba na ya bangulu te na ya mabata te na ya basoso te bino bozwa kolobelanga na kolobela mambo bato te je suis désolé mamusu ya kolobela na mokilo eza te à part mambo bato soto lobeli mambo bato te bino boyebisanga to kolobela mamu neti nini to pe ya banani na mokila bato soto lobeli bato te nous étant désigné to kolobela banani bambwa bantaba na bangulu na bengaka bato na compte na ngai te soko za intéressé te les cas bato oyo bazwaka quelque chose tope oyo bazalaka édifié bakisaka implice na mamu na lobaka bakokontinue kolanda na bengaka mutu te ce que je fais là je vais continuer à le faire tina ti mpo na yebi ke bato ebele bao se retrouver nango OK c'est ça nautu kosilisa nautu koshite na lisolo ya $430,000 nautu koshite na lisolo ya $430,000 mais c'est Antoine Boulou directeur à Biak à l'époque après ça $430,000 et pas Micheline Chabani amemela monsieur Kabe na Canada mbongo wana ezaki ya kosombela lupango ya kosombela ndako na poto mbongo wana ekoma te le comble ezaki mbongo wana ata $100 ezonga te allez-y comprendre basale ya nzambe kasi te mama Micheline mutu aluki makambo ebima te so avandaki na ye nie mamoningi koma na niveau te mpo nga na fingaki Micheline te nga na koloba mabe mona komba Micheline te nga na se servai kana témoignage oyo Micheline ye moko apesa mpo na kolendisa bato ekomi ke no nga na se moke na ye nga na fingi so mpe nga na lobini so mpe nga na sali nini nayebisa ye mama Micheline réseaux sociaux so ningo ya kose défendre parce que balobi kombo na yo et po bando pia bato leçon rassure toza clean rassure toza mosanto rassure toza peto parce que ba secret de te kobima nous autres peu importe au image au bato baza nango mpona biso to bato bakaniselaka biso si c'était pour détruire bandeko na ngai nzambe nana problème na mama Micheline te nana sina kosala mabe te parce que aza na bacadavre ebele na bakafare ya kosakana te ke soki lobi tobimisa awa mais bon nzambe nde mutu afuta mutu na mutu selon misala na ye OK je vais chuter en disant ceci bato ba regretter lokuta ya basala ya nzambe Micheline Chabani pasteur atiaka bato maboko apesa témoignage lelo alobi kayebi makambo wana te mama Micheline soki eza baimpozaka yo to mpo olobaka yango kaka mpona esala mwa genre esala mwa mouvement ezwa mwa falaki si réellement oza mwana nzambe oya koloba na bato ke témoignage wana ezaka ya lokuta mama eningi eselo te au contraire nzambe aninga sepela et puis bato baninga bakomisaka nzambe mais ama wana ya pasi ezaki bato bayoka yo oyo baza vivant ti lelo batémoin bazali bamoni mpe bayoki yo koya kokosa
to pe ko démentir ko loba ke non makambo neza mambo lokuta yo lobango to yebi yango te mama esali pasi botie bato na kata confusion bato bandimelaka bino basala nzambe lokuta ti na niveau oyo tozokende wapi siko mama na ngai yebisa ngai yango bilaka ngo nzambe alakaki akokokisa ngo ya solo wana na balokuta ya boye eza mawa eza pasi que Dieu nous aide mais on a oloba eza kaka mama Micheline les gens m'ont insulté vrai sincèrement ma finga na ba générique ba fingi ngai obi ba générique ya mama Micheline voilà inbox ba fingi pe ba continuer ko finga na ba commentaire ba mso ba landi vidéo mso na kanya ba commentaire ba landi ngai mama y a problème te nzamba za juste agir ba intention na ba motivation ayebi ce que j'ai fait là ce que zala ki pona ko ya ko humilier to pe ko se moquer na yo to pe ko mépriser yo ayebi mais azala juste entre ngana yo na bato ba koteli yo o ba fingi ngai ngana na mutu te wa ya o défendre nga mais ngana olela ke panzambe ngana olela ke panzambe et Dieu va exposer cette affaire so kinga na yaki pona finga yo na humilier yo na mépriser yo nzamba beta ngai mais soki nga makambo oyo ekoloba ki bakoseli yo eza makambo oyo loba nzambe abimisa vérité libanda nzambe expose yo mama e na yebi ki kosalema parce que nzambe aza juste eleka boye te po mokili mobimba egangi bato batie na baposte balobi Micheline bakoselaka ye makambo mama ya bato makambo toyokaka nzoka nde ezaka ya lokuta loba yango te imaginez en même temps bato balandaka yo pe kuna pe na ngambu na bango mama basala nzambe boye lokuta pona nini bato wana boza sir lobi baoya kosambela surtout bao basi batika ba église yango to pe bao batalaka mama wana musika moposa père oluka nzambe parce que ba problème eleki na vie mais to okende wapi na mama Micheline asalaki to pa lobaki nzamba na bomoy photo oya baelo kanto musicien munene ya mboka mikolo ba musicien gospel na ba sala nzambe ba pasteur voilà ya gospel challenge ya ko bongola ba musicien mokili motema ba komi okangama na ba monde na bango ono ya Yesu akangama na bato mabe mama Micheline pe yeyo na baelo kanto abino bozala bo ia na kosele mama Micheline makambo photo na on a continué eboki na ko vérifier siko yo avant longolango ye azape capable koloba ke no eza montage na on a compte mama Micheline na on a compte mama Micheline pour bino bozala bo ka ote ba komo sela mama Micheline déjà ba montage pour ba kosela ke ya ko makanga redia misi nsape na suki ka wana na olobelo ote ye mo wa betela bino lisolo ya photo wana ngana koloba te ngana kolobelo te nasuki ka wana na sina lobi ase na lobi o na koloba na dossier mambo mama Micheline mais pour na bato nyonso oyo babambinga mabanga sans connaître la vérité et sans pe koluka ko yeba vérité nzambe yemo watala kana bino ngana ne loi koloba te ngana ne loi koloba te. Et c'est regrettable. Les gens vivent avec na hypocrisie. Nga na sali émission. Luki kutu koluka kolanda ngote. Balandika Micheline Chabani. Et luki pe ko vérifier te to pe ko tuna. Du coup bazui version à Chabani. Ya onde ya malamo. Nga na eko sala Chabani mabe. Et se permettre ba fingi. Ba condamner. Ba lobby. Et ça problème te. Ils ont vie et ils ont pas mbolé dans bino tozo continuer na basolo ba santu et total ane nzamba ko kambela biso. Que Dieu vous bénisse. Nasuka na oloba kaka bino bo betem ba ko pona témoignage maman Micheline o bolanda kae gardez votre foi nde na ebisara bino muto kufela eza Yesu et a pasteur te Yesu ebisa yi foule bosala o ba oloba na bino mais ne faites pas ce qu'ils font
parce qu'il savait que batei o baloba yango te basalaka. Yaya zala imitateur à Yesu, zala disciple à Yesu eno ya moto. Kobetsama libaku te ko tuta nisa ko ndima na yo te pona nga nalobaki lo mo sepelisi te to pe mama Micheli na kosaki kanga bana nzambe parce que ça les Zambe na boya olatike mo bandina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe kwa Zambe na boya olatike mo bandina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.